Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Tous naza Fallon Matondo mwana ya sans souci artiste na bino bolingaka artiste oyo vraiment nga moko mwana na botami après ba œuvre na ye mais na santaka comment est-ce que so moto azobeta lisolo sans souci na lisolo kaka pamba nde motu nde nini bato bakoma na esengo. Donc il a dit que 200 vivants et par ses œuvres, Moutounion soit sepelaka. Moutounion soit bien, Moutounion soit yoka esengo. Oui, to sepelaka. Papa va dire que jouer kitoko makasi. Comme on a les loyaux, sans souci à Koufaka le 23 juin 2009. Les lots Tokomi. Ok. Na 2021, donc sans souci azoko qui ça 12 ans na mabele. Ok. Na 12 ans wana, bato sans souci à sepelisaka. Pe oiseau continue ko sepelisa parce que balobi l'artiste ne meurt jamais. Il demeure à jamais vivant à travers ses œuvres. Ah oui. Sans souci à Koufate. Sans souci à Zali et il est vivant à travers ses œuvres. So bo continue au tel akaba œuvre ne bo sikakaka. Il est là dans ses œuvres. Sikoyo ezalaki il y a 3 ans passés na ko condamné bato mosuté parce que na lekaki na ba réseaux sociaux té na sala démarche basala Pierre Tombali ya papa na ngai sans souci. Na sali démarche wana depuis na banda ko sala appel na tikali komona moto a réagir té. Toboïté, on dit laissons les morts enterrer les morts. Mais l'icône Yambo Kanabiso, le maréchal du théâtre congolais, Alega inaperçu, David Livingstone baya ba missionnaire, batobele baya ba belge, bano babota mileso bakina ba Congo batamboli partout bazomona ba monument na bango. Tout ça la ndenge nini pour que ba oya biso moko bazala valoriser. Ministère à culture. Il faut ça quelque chose. Honneur, il y a artiste na biso na biloko nini. C'est ça. C'est ça passi. Vraiment, ils ont ça la passi. Tant papa na biso akufaki zaki na bato ebele ba bando benga na bamboko nga na yebi kombo te. Kisaki bamboke ebele bande ko benga ba Togo dans notre Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Europe, Asie, Afrique, Amérique, partout. Okay. Nous allons vous soutenir, nous allons faire ceci. Tout ça, mais quand même, Kokanis artiste Oyo, faire quelque chose pour lui. Nesinga Lelo Fallon Nazana Fondation. Je vais démarrer ma fondation. Na elo kwa liboso action liboso na besoin na ça la fondation na ngawana. Ezali kosali la papa monument. Kosali la monument na rond-point super Lemba. Elongi na etala na ngaba c'est parce que wana nde auti. Ah papa ça c'est ça mwana ngaba parce que afandi na Lemba, tokota mi na Lemba, tokoli na Lemba. OK. J'ai parlé à tout le monde ici, aux artistes, c'est pas que na lobana nous likamboté, mais déjà lobana na leka na ba émission, mais il solo na leka ba émission pour la Pierre Tombal, mais il solo à monument, c'est la première fois na lobango. Na mona ki peut-être ceux qui na ki na niveau à diaspora, ikoyoka na ndenge mosusu. Eyokani ya. Pierre Tombal na loba tolobi na famille. Mais groupe vraiment
je félicite le groupe na président Oatikala, bien que bato belé bakendaka na basango ebele que non azobenga na baacteur boye mais eza na groupe moko to etikali mpe oyo bazofuta bato salaire na kin awa lokola groupe sans souci seke bazala na basponsor basacrifiaki année passé salaire na bango ya novembre décembre basacrifie basalaire na bango basali batie caro. Imaginez, Caro ezoya kokota na tombe ya artiste, un artiste. Artiste peut wazaki ya mukiete ya munene. Oh, lelo place nyonso na tanga kombo na yeba koti sakangala na place msusu sans audience. Azo mérité marbre. Mais azo tikala ka na kombo pona nini ndeni na lelo ko limo na mitema na bino. Ndeni boko bosa na mutu apesa ki l'union esengo facilement. Oh longola ki bino ba stress. Oh peut-être na ba histoire na ye, ya ba film na ye. Conseil, ça fait très mal. C'est pas tout le monde qui est cruel, mais celui qui a un bon cœur. Vraiment, je me bats ici. Si vous pouvez aussi mettre la main dans la pâte, pour votre artiste. Pour notre œuvre, au nom de cet amour-là, groupe Kaka et organisera l'anniversaire chaque année. Comme d'habitude, cette année, le cimetière le 23 juin, après basali messe na Saint-Augustin. Wana de esika abandaki ko répéter ça bandi ko répéter tour à liboso ibandeli na répétition en groupe na wana ba osala messe kuna so messe sili na yongo wana nazo envisager mutu oyo amoni ki akotia loboko pona likambo ya monument oyo monument ezala dévoilé le 23 wana na rond-point super Lemba ouverture na mo salami na rond-point super Lemba. Et puis, et c'est vrai que ça mingi na mité mata biso ba na biso tango ba kokola ba na biso ne bazo kola bazo tala koko na biso yo ana zalaka icône ya batu mususu kutu bazo sala azaki peut-être homme d'affaires basali monument. Pourquoi pas votre artiste o atikali na mitema o atikali na ba image et belé soko luki na Google aza ou na YouTube aza. Vraiment, je vous en supplie. Et un cœur. On n'oublie pas une personne assez facilement comme ça. Nandima kate. En pleurs, on a monaka na matanga na e. Bato on a monaka ba yaka na matanga na porte ya cathédrale Notre-Dame. Yo ebite. Bato ba kwei si gris wana bato ba kwei. Bakoki kokanga te matanga ya gouvernement des anciens gouvernements lui charge beaucoup kokanga bato bokanga bato bokotia ordre me bakoka te bato wana kasi bakendesibela so obengi bo telefone ekangami nandimaka te qu'il sera oublié aussi facilement bisa nandimaka yango te. Quand je dis ça j'ai mal vraiment. Quand je parle ainsi, je mal et je retiens mes larmes. Faut occuper la ministère, il y a ministère de la culture. Vraiment. Bah, ça je vous dis merci, je serai plus avancé encore plus loin. Parce que j'ai tellement mal que... Vraiment. Il sera passé. Courage, Yaya. Courage, ma chérie. Courage, Fallon Matondo Matea. Wana mwana ya fait sans souci. Fallon Matondo. Ça fait très mal, bande konangai. Azana souci. A papa na bango saki musala munene na mboka. Azo mérité monument. Ndenge bachela Igo Tanzambi monument na Lemba pe ya sonam. Pona nini pete bachela pe papa na bango. Oyo azalaki artiste munene ya mboka na biso asekisa bato ebele asepelisa mitema ya bato ebele. Mwasi na ye peti lelo aza na bomoi aza na mpe nzoto makasi bandeko na nga bazolinga mokili congolais a honoré mémoire ya fait sans souci. Mais toza pe na ministère ya culture toyebi te ministère wana mosala nango ezalaka nini. Ministère wana bakenda kokotisa kaka bademande kuna soki moto akufi mpo bapesa kamanyola mpo bapesa stade du veme mpo balela matanga. Me na bakaya boye toyebi te ministère mosala na ye eza nini.
ministère ya culture eza wana ekozala mpe malamu falon bokende mpe kuna bobeta porte me ngai ndenge nazwi voice oyo lelo na mois de mai boye olobi papa akufaki na juin awa donc eza un peu juste même na diaspora nayebi te soki baoza à mesure ya kosala même quelque chose mpo na bamoma bapandémie oyo eza mpe kaka mwa difficile moke nayebi te ma merci na message na yo tozofaire passer yango bandeko ya diaspora boyoka kolela ya mwana ya leki ya yaya mpe mpo na bamisusu tante mpe mpo na bamisusu asengi biso na diaspora tosunga totya loboko na poche tosunga mpo na kohonore papa na biso noko artiste na biso yaya papa leki mpe mpo na bamisusu papa mpe mpo na bana na ye tohonore mémoire ya fait sans souci Matondo Mokili Ngonga. Merci beaucoup. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.